Congo check check TV. Yasiba Mutombo. Congo check check TV. Yasiba Mutombo. Salut na ba fidèle nyonso ya Congo Check Check TV avec Darling Love la Canona. Bambote partout place bozwami la Canona bino ye yo mwana muluba bota ba muluba au sentiment na profiter na pesa mbote na mon boss mon patron pas possible mutombo depuis Allemagne mbote na yo pourquoi pas la Georges Zunga rotete la ke mafumbe bambote na yo honorable Papinzi là en France bambote na yo mon vieux et sikozami toujours dans Love na émission vous avez droit de savoir bozala kaka na droit ya koyeba liso na miso ya lelo ezali boye bandeko balandi bokota ka ande to lingela ka bokota po déjà masolo esi e bandi na émission vous avez droit de savoir liso na miso ezali lelo boye ezali na ndeko mombali azaki na poto mais azaki na petite sœur na ye babota bango kaka bango mibale azaki ana kin bon souvent za na ba Facebook ndeko mobali na poto pe abala kité amona rale kinaye akanga ba photo na film robo aza camarade na ye ndeko na pa bi alinga ye batuni le kinaya momi mbokanga ne photo eska bala no ona bala te ona masa na nga kati na nga bon yebisanga za ndenge nini alobi pe ka babi ya camarade na ye o azaka bien aza film aza calme ndeko na mbala binga na lingiye lokwa pe na balité na lingi vraiment na balana na ye mais entre temps fi wana leki ya garçon wana na camarade bazaki na ba vie na bango bando sala na kini aye pas proposer camarade na ye camarade na lobi bonga za ma vie na ane na sa wemba la poto apisi ba raison na ye nga koko tele mutema te boye wana de comment s'habiter bongo ye nga zani musika bongo tala degré ya leki ndenge ya zana ye musika bongo est-ce que ye oyeba mambo yo bando sala yo za mankam non awa mais yo pozo talela kaka ye côté ko simbeli nde kaka mangala ya ba jeune fille ndenge balobaka côté ko sima e simbeli mbisala ndara côté maye chola bayokani pe bandeko balandi mwana mwasi baromi robima aromo bima na grand frère camarade na ye wana papa pe bavanda kawana ti mobali vraiment pose avec relation mon comme relation mon sérieux quoi allez ayebisi ndeko moi sinon ndenge za boye ayebisi leki na ye il faut oyebisa maman qui n'est pas ba fille wana ba solo la boye bakumbani pe le roi garçon na papa na mo sa kufa asaika na maman na bandeko na ye mususu bakumbani bakebe kuna des familles kutani mon to monzela kaka mobala ya comme ça to ba comme na fiancé na ye moi c'est pas bien on a les minanga comportement c'est pas na biso il faut na zwanda ku pourtant to solo laka il faut ngana zala l'aise pas na biso mo ba makelele boye bon no ye biso za mbali banda ko solo air nyoso mo bali pas moné non ma bete pas pc condition lo bike ndenge za boye na zozwela onda ku mais à condition que ovana na leki nanga mo sabi non ça problème te to revana biso à l'aise moi la mobile azweli ndeko moi sindaku mwana mwasi malgré tout mobile ando sala na ba makambo wana déjà mike wana mwana mwasi atika e kamera na été ba continuer ba vie na bango ndenge ka ba kendaka ba boîte de nuit makamu nyonso leki ya tonton na biso wana ayebi makambo wana nyonso ye souvent la kaso ba so na ya na ndongo vana na mwasi na ngala comportement non za bien tala leki mabe azobo sana ke malade ezali azobosa na ke oyo azamo sa grand frère na yo makamususu bozaki nango dès que déjà azui engagement moko boina grand frère na ko kipe kote ya tika mais ye ayebisa ke ya sana ye musika ba vie na yo oyo zo sala ya oyeba ngote ndeka mokile zara mukie lelo ndenge tozolo ba bonde ko mobali nde mutapesi lisolo alobi darling tala niveau na pesi leki nanga mwasi confiance na mon pendant que muto yo asa camarade na ye yebi na boy ke na rolinga mwana mwasi moko boye ke ngai ke na yebi ete ko sala ngamba makambu ya mabeka ndenge zala meleki nanga na ndima ete ke leki nanga ko pesa nga eloko moko ya mabebo
ba uti ko ba pesinga na ba preuve ya ba photo ya ba vidéo ndenge ba sali la fille ndenga vivaka to ba ndeko mobala na zwaki temps aso landela ye pour premier tour ayebisi masana ye alobi ke momi oyo zo tshela mutema wa tala za fille ya ba boye mais tellement ça na confiance en ndeko ne so sona ndeko abetela ke masolo mususu ndeko mobala ndo boye yango camarade ne tellement pas na bolingwa camarade habité nga fona la nyamambo tina suka azuna ba preuve abina zana ba vidéo ya ba vi ndenge ba kendara wana ya butu to ba ndenge ba sala ba vi na bango ya butu to lo ba vi ya butu ba to comprendre to ba fi ya butu abina zo ibate na sala nini na na ebisi bango position na ngate eloko te. Bon, mais quand même, nous avons analyse na plateau, vous avez droit de savoir quand on a ça na kosala. Pour nous autres, battre na sala nini. Mais titi maso qui au fongola, balandino sur Congo Check TV. Ba mon a invité na ngana na bango lelo na plateau, to kosala na bango analyse ensemble ko ndenge bato musu balobaka ke camarade ale qui na za ko ale qui nous a droit ya ko linga ete quelque part bazara na raison. Ba misusu peto mona ba balani na camarade ale qui na azana epe heureux mais il y a lelo oyo il y a lisona biso lelo tozo beta mais mobali nano amoni moi cité et l'autre côté mais tala degré déjà ya makambo oyo azana ona maboko ndenga yokeli azoebate asala nini nakobanda na bilimbi bonjour bilimbi bonjour la canone mon nom ya liboso na ba fan tout bazolanda merci vraiment na batutu o balanda Congo check bisika nyoso bozali na pesi bino ba mbote belé na pesi mbote vraiment na yemoko les boss papa na biso place ozali ba mbote belé na pesi susu mbote na ngai pa Kamela Kabamba sans oublier Hervé Congo mobala batuya Eket Sala na États-Unis ba mbote belé place bozali. Merci beaucoup Bilimbi. Naza pena Karine Diwa. Karine Diwa, bonjour. Bonjour la canon. Mon nom est Liboso, na ba fan tout bazolanda yo na chaîne na biso Congo Check TV. Mon nom est Liboso ezali na ba abonné à Congo Check bo s'abonner toujours na o boza dessus te. Pimbote nanga na mo boss président Mutombo na PC bambote belé merci. Merci beaucoup Karine Diwa. J'espère Karine Diwa Bilimbi bolandi vraiment lisolo na biso ndenge ezali o ndeko mobali o aza na France ndenge pesi lisolo na ye asepela ki na masa ya leki na ye ndenge zalaka asepela na ndenge amona bakanga ba photo aza vraiment ami intime ya leki na ye asepela ki ke asa na relation ndeka bolingo tanga na ngote mais mwana mwasi wana malgré tout ndeko mobala linga ki mais moi satika ki ba vie na yo abanda osala te leki ya garçon wana ayeba ki bien ba vie na bango ndenge basalaka mais andimi yaya na ye ya mobali akota kaka na katiko na katika ya makambo wana ye paza alinga na ngana mwana mwasi wana mais Bilimbi analyse d'abord et pas ina komona leki propre ya mutu ndenge ozana maleki na a trahir yo analyse d'abord et pas ina yo. Ok, merci beaucoup pour la parole la canon nazo bandana na mobali biso mibali tolinga komona eloko oyo ezongala na miso na biso te yango zo mona bata français bazoloba onyo sozo briller eza orte yo zo mona kaka leki na yo na camarade na bazo publier ba photo oyebi vie ya camarade wana te mbala moko yo bolingo sa nini opesi ozozo confiance ozo pesa leki na yo est-ce que ba vie o leki no amenaka yo ye bien il faut d'abord c'est que ozo mona tango tozala na ba famille na biso awa yo voyager oké na mboka ya mopaya avant de faire tout o nyonso ko sala se renseigner nanu na libota na yo na ba ami na yo na ba connaissance na yo parce que mokili c'est baby alors atinda ki Bilimbi na kati ote atinda ki maman na ye na bandiko ne musu ba kende ke pa ba fiwa na maman na pa yebi fiwa na ki aza camarade ya mwana na ye yango nazolo baboy la canon tango moni ke otindi maman na yo ba keti na famille wana ba ketala lolengeni famille wana ba vivaka na mwana mwasi mabeza wapi ozi confiance au pesi na leki na yo est-ce que ta maman propre a évité vinini obana mwana na mwasa menaka ozomona makamusu to kondana kambala moko te foko yeba nanu pourquoi bazo trahir ye akoza nenga za na potona akipaka famille te
ma famille a kota kate. Tu vois? Alors bah mon qui na ça va, c'est né tozo les cas place to les pe bambongo na to les cas bambongo kana place o. Ozomona. Ya on a condamné pourquoi parce que ce que dit que ozalaki na compte à rendre na famille, tu ne peux pas s'engager pour que famille landela makambo na yo awa na Afrique. Ozomona. Parce que moi je suis pas sûr que vraiment muto pena oyo azab vraiment en bon terme na famille na ye. Ta maman propre. Ozomona. Oyebise no mama ndena za boye fona bala mwana mwasi boye kingani kan kende na nkuna. Neti mama o yanga. Ako salangote. Neti vraiment leki nanga propre. Ako lingate mwasi onga pena ya ena ina zo bala. Tobi makana to ya sala kinduma jamais. C'est que il y a compte à rendre oye mobali oyo azana ngona famille na ye. Ozomona. Je condamne pour la deuxième fois la fille. Atta que grand frère no azana problème na yo. Atta ce qui ndengeni toi tu ne peux pas accepter que moi si oyo ya no yo zo compter abala. Akomise mama ya bana na ye. Abimisi mbongo apesi bino bozinda ko bokomo vanda ndako ngo komisa hotel. Ozamona mwasi mabe, ozamotema mabe. C'est que yo kindumba na yo zozo kindumba ozokotisa na foyer ya grand frère na yo. Lelo soki azui maladie, ya no pa kokufati. Ozomona, peut-être tozolo baki azala na problème na famille. Peut-être yende muto sunga famille. Mais yo zozo siko motema mabe ya kobimisaka mwasi wana na butu, bokenda ba boîte de nuit, basa ozamotema mabe makasi. Tu es vraiment très méchante. Alors, ponanga, ndeko nanga mobali. Yebisa bango boye. Ya liboso ndako wana bazo vanda wana. Yo tinda nano batu. Ko bitaliser bango te. Tinda batu bakena ndako. Yo so wana bango te batikela batu wana ndako wana. Yo ozo luele bango ndako mususu ya deux chambres salon cuisine. Bango bazonga nanu. Tango bako zonga ke yo zo lukela bango ndako mususu. Batu batikali na ndako wana ba récupérer garantie ya ndako. Mutu na mutu azonga ye leki na yo azonga shebino mwasi wana azonga shebango asala vie na ye leki wana azaleki propreté toute ta vie vraiment limbise kaka bible le zolo bato limbisa mais ye makamona kokota te aza mwana mwasi moko très méchante nenga zana bako chelo poison oyeka boy na mbongo camarade na ya bengi yo abi yekana na moni ya na auti poto ya na mbongo ebele to sala ndeni yo zoka poison oyo sanini chela ye ako chelo poison pour bazombo parce que ya zotala avantage na ye tango bakenda ko sala kinduma atala ba avantage na ye pourtant moi sina azoke sala kinduma apesa ka mbongo azotala ba avantage Sopele ki bilimbi na ozongela ozayo morote na plateau Karine wa olandi ndenge bilimbi ya sali analyse selon ye yope sala nanu analyse kotala ndeko mobali nenga lingaki camarade ya leki na ye mais lelo oyo azana ba preuve na maboko zolakise ki mwana mwasi wana salara ba vie ya butu leki na ye ya mwasi pe ayebi yango bien analyse d'abord et pas une. Merci Dalilon pour la parole. Pour Nangai, mobali wana nan abo ya fille wana. Et des deux, la fille au balingaki azazoba. Azazoba makasi parce que non ebité, comme le kinga non kilo. Comment expliquer yaya muninga alingio, alingo pe pona ba aventure te alingo pe po lobby o sa maman bala na ye, bo sa la foyer moko boy quelconque. Mais yo tellement mais ça na ba vie na ya mabe. Na tant le ka mobile wana te. Ye moko non la fille consciente na ye, conscience na zo reprocher na l'autre que non na komi moi c'est libal. Pour déjà ba parents ba yebani tous les deux familles. Ba si ba yebani déjà que oza moi c'est interne. Comment okoko sa likambo oyo ndie na raisonner na sa likolo na loba. Les 31 décembre, Bandeko, Ezaya Koyinda. Les 31 décembre, Bandeko, Ezaya Koyinda, na Allemagne, na ville ya Aren. Les 31 pour les bons engagés partout. Oh, vous allez dans Moshengeliba, engagés. Oh, vous allez dans Cologne. Oh, vous allez dans Liège. Oh, vous allez partout. Vous allez dans Nzinga Awa. Salama Wabie. Bandeko, les 31 décembre, bons engagés. Donc, ce qui nous au monde à Kambouté le 31 décembre, yaka et que ça donc au Pessi mwa aboy. Et que ça la mawa bien.
ngaso bazwi engagement moko boye bayebisinga kino mobali moko boye po asalanga boye en tout cas funa discipliner makolo na nga pona discipliner ba camarade mosusu ke bazaye ba vie mo ba likolo na tika na bango na se concentrer na una za na osikoyo papa boya ye bonga la pêche au conseil gratuit faut boya ye ndeko na boko négocier asale kinao peut-être même sous moi âge 42 ans la fille moi ba via loyenge moi âge mais moi sous on a faut boya ya za zoba net na ngala on sangote o ça on parce que zona passe ya batu andimi alinga yo po amona opete amona okana ba photo mais azu engagement ya olinga yo po ko malelo mama ya bana na ye lobby mais olanda mi na sentiment leki na ye OK leki na ye wana par exemple ba vini na balité mais yo ba pointo déjà doit que babi o wana ozala mwasi na biso lobby mais au côté na sentiment ya buzoba ya leki na ye bo ke ba via ba boîte o ebité que wana eza le bel on dirait que leki na ye abandé ko sala ngona nko yebe ke ya na etango bango pe baby c'est la camarade ne masolo mais la fille eza zobati on a eza piège ata lelo o ndimate lobby ba vana ya na ye pembeni o betele yaya o mwinde eza kibongo la fille wana ndeza boy asa camarade nana ko bombo to za ndeko nanga akoyebisa vérité nyonso malgré yo fille yo bomba mais leki wana oyebisa ya ne nyonso problème no c'est de kaina kin to bande ko bima to zena mibali boy poso le la su malade kaka camarade nem to balukela ye alors il dit que nga pesa ki o passe na ndinga bien yo sala na ndinga buzoba c'est que yo ndo za mabe wana za ya na ngaye na ko tikate ya na kufa na sida donc le libala bino mbale kufa boya ye carrément bombete tu côté posa camarade na yo linga ke mingi boya yo et puis mobali moi camarade wanga na yo mobali pe boya yo sko tika la perdante en tout cas za zoba moi si o ba niba bala sikoyo a préparer venir na lobby tellement yo za bête yango o memi na sentiment tout ça nous analyse que ndenge bande ko balobaka que camarade leki na yo oza na droit ya kolinga ete po ba inconvénient ya ka ibele tala lelosko ka o to komi nango ya ndeko mobali te dans le monde o dépendre na mutu façon koleli na éducation kozala okolinga ya muninga mingi mabala pe sala mabongo et ça m'a ba poto na bangola ba ki chasse mabala et ça m'a pe bon ok ya mo boya pointo du doigt que les camarades na ye na lingi plutôt ça foi ezali comment ça témoignage mo rappela que ya mobali mo ba lingi pe camarade le ki na ba ça pe bala lo ba vendre zali et dépend na la fille o ba ebiso ke ba bala lobi caractère ni no ko afficher o ko zala ndenge ni comment se comporter ba nzela no zaki no ya mabe ya ba boîte o ko stopper ngo ça ni pour vite de ça la mon ba vie en wana de choses au sala akoka ko stopper mais bati basala malembit yepa banda otalela non par rapport que mibala potongo ba aventure pe comme belé akotika makamuna yete likolo po afandela mutu moko boye ezaki aventure te je mon ko aventure na liso na landi na mo kezaki aventure te pour déjà les deux femmes bakutani pour so ata le simba ya tani na poto ata le so simba ite bongo boya na bino uluki pe chemin so tracé pour na minute déjà aux ada ba ebiso ke wona za mo sa libana biso faut changer caractère ou ko tika ba caractère mabe wana te ke na ba boîte et puis boto ke na leka mobali na yo tala tabuzoba aza zoba yenda ki sentiment camarade pour camarade na afunda te afunda ka un jour oza zoba akofunda yo pour auti côté yana kufa na libula afundo kaka wana za yana ye ça pour ça te condamner la fille pourquoi j'ai dit ça tango que ya camarade na ye abengi leki na ye bise ke no fona linga mwana mwasiwana mutu ayena mission azanani leki na ye c'est que ayena mission alobi ke ndeye zaboye biso to sala ba vie na biso to lia ya na biso mbongo to continuer ba vie na biso tu vois c'est que la fille ndenga ayela kinde bolingo te ayeke ali ba mbongo ozomona aza basala ba vie na kindumba salaka ozo comprendre aza ba vie na salaka il faut ko condamner mwana mwasi o leki ya mobile wana ndaza motema mabe ozomona parce que amone ke yaya zolinga bala mwana mwasi mais ya me mwana mwasi shida tolia ya na biso mbongo mais to salaka ba vie na biso to salaka pour ce qui kaka vrai boye ke non mwana mobali bakutana mwana mobali mwana mwasi wana ayibisi ke nazo balo ya solo mwana mwasi alingie pe na bolingo ya solo na ndenge ba bimi na famille na bango akosa l'erreur te akebot na la fille wana akosa l'erreur te a continuer ba vie ya mabe c'est que ayaki na position nini ba ye na leki ya mobali ke tolia ya na biso mbongo to misi shida ya ngoyo ya kolela mbongo tellement que azolinga yo ça va yo peseka bolingo biso to continuer ba vie na biso muto za mabe za leki ya mobali za vraiment mwana mwasi mabe makasi
ozomona loka mobali aza mabe na boye te mais yo moko kolo likambo papa tout à maman d'autre part nga moko kolo likambo charge ba pesi nga non ke mobali azo ko bala ngai tout dans likambo na ko ndima te ke ondime na sentiment tout aza fille mo wa mesane ba vie bolingo solo tazuye shida ozoka tazuye pena shida biki ça va to lié mbongo yango soki ezala ka bolingo solo akosala buzoba te nga na condamner mobali na condamner leki ya mobali ozomona parce que moi si bazuye le ko la shida biki ne tellement que grand frère nga zo déranger nga na téléphone olinga ye linge ka to lié ka bambongo biso to sala ba vie na biso ozomona yango ya linge ka ke na lié ka bambongo na sala vie na nga yo kanisi ke tango grand frère wana benga ki alobi naza posa ko linga leki na o camarade na yo camarade na azala na mobali awate azala mibali na yo basala na éviter azana bango leki wana yebi tango yeko poser eloko wana yepe retourner e bongo siko John na oche wapi yobi ke to bimanga na John chaque jour na ocha John wapi ote toliye ka mbongo tole to bisaka yaya na ngona shida tole bambongo pena siko yepe azuye ka no yaya wa za shida o babi na famille abaki ndaka ko nanga kutuna na makambo ana te zela no lukele biso na ndako na toko misango hotel na biso omoni mwana mwasi oyo yakini wana pona ngaza na problème te parce que ezavi na ya salaka tu vois amoni ke shida yango na sala shida muto aza motema mabe aza leki ya mobali parce que ngana ko traye ya na tina na niveau wana te ata soki na zona personnalité oyo ya na ngapena mbongo na ko traye na niveau wana te ya ke omoni bien que tous les deux familles bakutani je m'excuse tous les deux familles bakutani maman yo ozo continuer toujours kozo kaka moi si opena ke ya na azo bala wana o meka na babwate parce que ozo bobimisi ya na oshida elle est vraiment très méchante elle est très méchante oko sala eloko bongote soki omoni ke camarade nanga sala na vie mabi ya nanga linga bala ye vandisa ye omoni pour le moment ngana lingi ba jeter wana pena kanfre nanga totika babuzo ba nyonso oyo tellement linyo na bolingo solo linga ye pona biki lelo soki bobala na kanfre OK place kanfre azali nga camarade non ozala ka heureuse omoni okozanga te kotindela nga eloko ya nanga pe ozanga te kokanisela nga parce que nazaleki na ye alors na lingi susu ba vie ote soki ozomona ke okontinue ba vie na yo na yebise ke te yaya moso ozolingo bala azana ba vie na ye soki amoni ke ozokontinue benga yaya na yo grand frère luka masi mususu omoni camarade nanga ba vie tomenaka vraiment anga na kolinga to bala mwasa boy po un jour bobetaka tu na Congo aw tango koya mibali nyonso bazaba mibali na ye bakomono na valeur te omoni vomi bala kaka mwasi mususu muto azala bongo protéger ndeko na ye mais ya bimisi ndeko shida tolia ye bambongo po ya sana pota ko ye bande nini tellement pesinga confiance ya pesinga confiance ya nini faut biso tolia ye mbongo omoni c'est pour cela que je condamne la fille nazo condamner na mobali lisusu yo mibali ya poto yo soga ovandika ka Facebook otalaka ba lekisika photo mwana mwasi mobwe fo landela zanani fo na linga e pourquoi na lo ba chaque fois soko za na posa ko linga ka ke na bala na Afrique futa biye na yo yaka yo moko luka mwasi bolingo eza motema yo moko yaka luka mwasi na yo à l'amiable solana mwasi no na kimia o mona famille ya mwasi oyeba comportement ya mwasi otuna batu nyonso comportement mwasi wana azala ndenge nini ndango mona kaka bozwaka pena ba bombe retardé batini yango kabo ya après une année vraiment ndako eziki et comme ce ko ba makelele pourquoi parce que bozwaka tenter bozwaka tant mukete ya ko raisonner que non libala c'est toute la vie. Libala c'est toute la vie. Moi aussi, je me souviens un jour quand on a présenté, na isa pa biso ke na inabala. Paix à son âme. Na inabala yebisanga bi. Moi aussi, azalo ko la pantalon la tiote. Pantalon soki katanu bien nzuluki. Soki ke lisusu a na wenzi. Okuta pantalon ndenge wana osoma mpo linga pantalon. Mais moi si ata oyena na ndako akomi soki ndenge nini. Okokende luka lisusu moi si wana teke na ke luka lisusu moi si ka ya boye. Ozomona azate bakele kaka ye moko e panzambe. C'est que tant ozo sala likamwa libala, zala vraiment concentré. C'est que c'est pour toute la vie. Si ko bino bozoka mabala lokola bo saka na bitendi, lokola bo beta bale après 90 quelques minutes, match yango aussi là. Non, ça ce n'est pas mariage. Mariage ya loko moko ya ko se concentrer. Ko yeba lo lengeni na ko tambola na libala oyo. C'est ça. Alors yo mwana mwasi oyo, tu es maudit toi. Tu es maudit, ozabena motema mabe makasi. Omoni pona mibala poto na oloba mingi parce que eza nango
na ebité bango façon ba memela bolingo em suna poto kuna basi ya modelo ba mona na kin aba silu bendenge nini po biso so basi to zandenge mo na ba o baza na poto na o baza na kin baza ndenge moko comment yo oluka ka oluka mo sa na kin o moni pika par téléphone do oluli mona oya ko bala maboyi te mabeti ba so baza na ba chance na bango mais pona moi si o leki ya moi si oyo ya mobali oyo opesi ya na on camarade na comment expliquer yo ebike ba vie bo me magasin ya mabe comment koko sala ke ya na ngadinga ka fi auto me ba vie ya mabe eza bien te et la fille a question on beta c'était pona ye parce que yenda za kolo likambo yendo za maître nzoto na yo mta koko dirige te mage camarade na yo magasin peut-être même mon sentiment au cas camarade de mobile nanga en fond nanga te po tout ça dit kambobo en fundo kaka po wana zande ko na fundo po le so yindi ka le ba ko bimabi wana zande ko na ki ba wana ndeko na osali kama bi me na ye bake le ka mbali wana mwasi azando ki to azanani ngapo na ona jije bien azando ki olingi bonheur ya na yote po so lo ya na yo camarade na malade a pesi ya na yo ya no ndimta ko kufa ko perdre camarade wana peut-être ye a ko kufa na bien sûr mais yo tkeni na choka makasi mais ndeko na camarade na nga abomisi ya na ngai na mabe wana parce que mibali pe ya poto na oyebisa bino mingi parce que nazo kamwa prom na bino ezaka nini lokola ba fongo ese ba réseaux sociaux boye to koma ko kendeka mitu na biso na téléphone to koma kana WhatsApp butu moi oti musala moi 17h du temps kende na musala ozongi na ndako fatigue no fongo de connexion WhatsApp Facebook otalaka basi ya poto ozotalaka makamsu eza ke lobby e ko contrôler na avenir te pona nga conseil na pesa tonton wana pena pona nga eza kaka ye aboya la fille basi baza ebele boya ye pona ko protéger nzoto na yo lokola leki na yo bimine ndoki ya vie na yo alingi ko kwa puyo te na makambo oyo en tout cas papa boya ye kaka po leki no wana azana ndoki premièrement po so alinga ki bonheur na yo alinga tikote ko na libulu ya camarade nebi ke basala ba vie ya mabe boya ye basi baze belé ata ya poto baza ebele luka musu pesa chance sabela nzambe waza likolo akoyoka posa na yo pe akopeso mwasi ya bien c'est tout. Merci beaucoup Bilimbi to comme nous sommes déjà presque na fait analyse dans biso conseil ni no repesa na ndeko mombali poti siko na pesi moi si na wana ki position te lobeli le ki na lorote depuis ba pesi ba prévoir nanu à réagir te conseil ni no opesa na conseil na opesa ndeko na mobali moi so na za moi si na te moi si azana posa libala te pour moi soka zana posa libala soka ka message wana ye alinga tika ba vie azosala alinga ka boya ba idée nyonso ole kina apesi tellement que zana posa libala tana posa sana ba vie na ya sala ka awa yo ko brutaliser bango te eloko zo pesa bango mutu makasi ezana nundako wana o pesi bango mbongo bazonga nano na bandako ya baboti yo yebisa bango kaka batika ndaku bazonga yo lukela bango pena ndaku ya bien après bango bakende kokota kuna lobata ke osomaki lopango quelque part bakoya kozwa bino boke kosonga kovanda na lopango wana otiki bango na stand by otindi batu mususu ba récupérer mbongo ya 40 wana après obimisi likambo tango obimisa likambo koza koloba mabete yebisa kaka a continuer vie na ya kindumba mesana kosala yo sambela nzambe likambo nyonso na loba à chaque fois si tu as besoin de faire quelque chose sangisa na nzambe. Chanzame na première position, projet na na deuxième position. Orozala de suite pourquoi parce que nzamba za liboso. Metango ozwa ba projet na yo oche liboso après makambo ekomelio ozongi mbango epa nzambe yeba ke ozuna nuka échec. Après tant ozongi epa nzambe sko akorienter yo. Alors ponanga tika mwana mwasi wana bo tola bangonda ko wana po basala suki ndumba wana biente ba panzana mutu na mutu azonga place azalaka. Ozomona et alors tant mutu na mutu azonga place azalaka alors yosko osoccuper na makambo mususu. Ozomona ba conseil na nga yango wana. Merci beaucoup Bilimbi mot de la fin na yo puis bambote na baye ayo. Mot de la fin na nga ezaka kake ba fa na biso nyonso batala biso na Congo check tozana na posa ba commentaire na bino botika ko finga biso. To ana posa ke tant sujet yeboye soki ozana réponse a kopesa te kofinga te mais tango tozo beta lisolo boye lisolo to beta ngo pourquoi tango boko commenter ba commentaire na bino ndeko aider biso na bato bazo pesa masolo awa babino bande ko na biso apote pe baloba kiboye na ba aider boko pesa e ko aider bato mais ce n'est pas tango ozo finga yesu ko ko ma finga wana ake yebisa mutu wana tonton ye ba finga ki oza bolole non il faut pesa e pena ba réponse ya ba commentaire na bino na pesi pena mbote nanga
et pas ya Kamela Kabamba le cœur de l'homme puissant na pesi mbote nanga et pas ya Sanzo da Costa na pesi mbote nanga vraiment et pas Kodé la mama mbote nanga mususu na pesi et pas Hervé Kungu mon ami propre na États-Unis mobile batu ya Iket Sala pe mbote nanga lisusu na pesi lisusu na Jocelyne Muzitu na Paris bambote belé taveli na poto place ozali bambote belé. Merci beaucoup. Merci beaucoup Bilimbi Karine Dio atokomi presque na fait ya émission na biso ya lelo mot de la fin na yo et puis bambote na baye yo mot de la fin na ngezali pour na tonton oyo nga conseil non PC kaka à concentrer nzambe nde aza fin sur a besoin problème ne atika non ko benga maman bengi grande tière bengi petite tière ta la fille wana na linga ki bwete ça non nzamba première position non sambela nzamba za muto ko sakana était parce que à répondre à bala na ya tout besoin il ko za besoin luka moi na kin awa concentrer ba prière nzamba ko l'action moi si o aza yo pour fille na za yo te et mon déjà que aza moi si na yo te donc faut tikaye concentrer vie na yo ça makam na yo penza makoide pour ko avancer nena pesa mbote na ngala bébé na mère fille na yo darling love na cameraman na biso na kolosite Congo check papa Mutombo na pesi bino mbote mingi na lingi bino mingi. Merci beaucoup Karine Diwa to comme presque na fait analyse na biso vraiment lelo quelque part tozo lobake Mibala poto baza mabe biso pe batoza na kili na toza mabe tango zui engagement na mutu ko abize te po ezopesa pasi mingi mutu moko nde so asala mabe ezate ke bato nyonso kopesa mwana mobali pasi boye ngala ninga mingi vraiment te kopesa bana mibali pasi po sozo sala mwana mobali pasi sala nziro zo sala ngo tata na yo vraiment ndeko mobali na matière bolingo bate ya mutu te boya zongisa nini boye na ebite azape mwasi na bomona na te nini te mais na ebite Lingelo façon lingelo la ke na mutema salara o mutema etinda yo na profiter na pesa un grand merci encore na mon boss mon patron papa Sibou Mutombo merci papa pour la confiance mbote encore na maman Madongo ma la patrona mutema ya fiotingo ma na mama Annie Makonda mutema papa Arsène Makonda Myriam Makonda Josué Makonda Preta Color moi ça mondel famille Camien de Mobima na France na London bambote na bino vraiment ebele Bozaka toujours branché na chaîne Abino Congo Check TV. Boroza a décidé check. Les 31 décembre Bandeko Ezaya Koyinda. Les 31 décembre Bandeko Ezaya Koyinda na Allemagne na ville ya Aren. Les 31 pour les bozangate partout. Oh bozali na Moshengeliba, ngate. Oh bozali na Cologne, oh bozali na Liège, oh bozali partout bozali nzinga awa. Les salama wapie. Bandeko le 31 décembre bozangate. Donc soki nanu au mona makambuté le 31 décembre yaka et que ça donc au pesi mbwa aboyi et que ça la mawabie Congo Check TV, Yasibo Mutombo. Congo Check TV, Yasibo Mutombo.